Oui, merci. Na bandeko to boza connecté libana na diaspora bozota la biso bozota la chaîne na bino tindika tindika bo message toujours kolanda. Bo mona ki première partie ya intégralité image to la gisa ki ndeko na biso asala ka accident Yannick azalaki na clinique universitaire na campus to kitaki tiko to ki ba image mais par rapport ya possibilité par rapport à makamebele bo mona kano to tisuko za image ba benga ki biso to kiti pour bo mona kano ba bimisi na hôpital. Misaki na hôpital par rapport à la possibilité mais bande comme ça déjà na poto ba benga ki pona ba chapwa to mona ki lokola bande connaît famille déjà bazwa ki programme bon mona pe numéro za affiché numéro ya ndeko moko famille to pesa wana bo mona poso bo benga bo contacter bo benga bango mais bande comme ça benga ki biso lokola papa lumbu na Suisse benga ki biso par rapport ya makampe maman moko na soda bengi keno abiye pe ako contribuer par rapport ya makamne za kolega mais to kitaki tina famille awa to za ba image ndenge ba bimisi ndeko ko banda campus ti to komi awa na ndako bozo mona ko pesa peut-être soka za capable ko pesa message boko awa bokotala meso boza na besoin ya koyede ndeko na biso o ndenge bandeko misu na poto bazwi likanisi ya koyede likanisi ya kobenga bokomona numéro tokopesa numéro ya membre famille ezaka affiché na émission bokotala wana bozana no message ya ndeko poto koza ba point de vue bandeko misu baza awa na résidence familiale place ndeko na biso asalaka sida Yannick avandaka. Bonjour ndeko. Bonjour. Bandeko ne sotu na poto diaspora bazotala yo tout ça qui y a une première partie deuxième partie to na résidence familiale place Yannick abande ko vanda ele ko ne pousse ke bobimisi na hôpital na clinique boyani na ndako awa. Bon tobimi na clinique tozongi ndako parce que toza makoki te oyo ya osala po tosunga ndeko na biso nde yango bozangi nde sali ke tozonga na ndako tozongi pe na volonté na biso te babimisi biso nde na bato hôpital po bamoni ke toza makoki te yango tozolela epai ya bato oyo ya mawa tozobelela partout ezala bakonzi ya mboka na biso bosunga biso pardon bino moko bomoni eta moto azaleli aza wana azali orphelin aza pena na moto osunga ete pe famille ya pasi donc tozolela pena bosunga biso pena dans l'immédiatement parce que nde tozali boye toyebi te soki na minute oyo tokosala ndenge nini tobeyeli bino nzambe pena touche bino na kati ya mitema tokoka koyede mutu oyo donc ndenge aza wana aza prepe na ba 28 ans d'âge yango aza nango donc aza pena jeune aza pena mobesu donc tosenga na bato ya mawa pena oyo pena nzambe aza na kati na bango bosunga biso nde toza boye toya pena bato ya pasi toza na moto osunga te. Merci. Toka keno ezalaka accident batutaki mais moto wana ti lelo dossier soka ndenge est-ce que banaki contribuer ko pesa quelque chose pour na kozwa ya soya ndeko. Bon tango tokangaki tango atutaki moto dossier ezalaki si na parquet ya Kalamu bon tango azalaki na parquet ya Kalamu asengaki comme droit baloba wa liberté provisoire pa koka kozwa ba responsabilité na ye charge na ye. Bon tango abimi oke wana ezalaki lokuta tango abimi atikali koyoka na ye na magistrat pe akimisi ye na mutuka na ye magistrat akimisi ye deuxième point sous toyokuta neka na ville nde balobaka nzambe alalaka te tokutane na ville tokange lisu tomemi lisu na la police etindi biso esu na parquet bachange biso parquet batindi biso na parquet ya Gombe toke kuna na parquet ya Gombe lisusu bon tellement ya lobaki na ye déjà que yazali famille ya mama sifa ata tomemi partout tokosala eloko moko te yango nazomona kaka ke partout tokee na ye eloko moko te tokomi suku na parquet wana asili suku kosalaka ndenge asalaka ye na bamagistrat ya parquet ya grande instance asili kolesa bango mbongo nde basili suku kokimisa ye donc nayebi te mpo na biso bato tozangi pena biso bapetit peuple na mboka oyo toyebi te soki kosukela biso wapi kaka so na justice ya boye ndeko na ngai nayebi te nde nini nakoki koloba. Bon batebele babengaki mpo bakontribue na aide mais nanu motu moko te akontribue ata na quelque chose mais tozozelaka toyebi kaka lokwa baa na motema ya mawa toyebi kaka bakosalaka ne fiske ata quelque chose. Évolution si ko to ki ndeko moka tina melo mo muke ngaka na mission to yaki kotika to pesa ki ndeko na biso musa bana petit frère na yo. Oui to mona ki yango ekomaki emeka pe ko aider pe bien na sepela makasi na ba mutu anga tindaki esika zali nzambe pena apambola e pena
na eloko asalaki wana. Message ni kopesa bandeko to na poto ya diaspora baza kotala yo na minute yo par rapport ya yo za grand frère ya Yannick. Bon, message na opesa bango eza kaka ke o amonani na mwa masungi akoka kosunga biso nzambe akozongisela ya mingi eloko naza na oka yango. Omonaki na fiche mo balakisaki biso ba fiche wana tozongo pa Vincent ba ben hôpital de 50 basengaki so après ba $6,000. Bon, tokendaki na hôpital du 51 babimisa plein format na bango nde bayebisa na kati ya plein format na bango ntango totangaki totali ke basengaki pepe de $6,300 nde oyo wana basengaki sikoyo tala kaka yaya 6,300 nga kuna oyeba te banda na botama na mpe na simba mbongo abongo te na ozwa yango wapi nde omoni nga nazali awa nazoyeba te so na osuka wapi. Merci beaucoup, merci. Bon, tobimi na hôpital parce que makoki nde ezangi biso ndeko na biso banda Mese Serge Kabala tutaka jusqu'à maintenant une année 3 mois yango ekoki pecha zakaka ndenge oyo batutelaka aza na colonne vertébrale colonne eza obukana makolo koto ya se esalaka te ata ndenge asalaka basel na ye bambutu ayokaka te yango wana hôpital ebimisela biso bon de sortir po toana makoki te po tozonga ndako yango wana nde omoni babimisi biso boye nde tosili kozonga ndako. Bon, na parquet tozalaki dossier zalaki na parquet biso tozali kokende kuna ko se présenter mais Mese Serge tellement yazane mutambongo pe abi yazane famille mama Sifa nde asilaki kosolana ba magistrat pe ba magistrat bayebaki kokimisa ye pona akoka kozwa responsabilité ya makambo te nde message ngai nazosenga kaka na bato mawa bameka kosalisa biso pena na pasi oyo parce que biso moko toyebi ndenge nini ya osala te nde tozobenga kaka na bato ya mawa tozolela basunga biso batia biso loboko parce que tana age aza nango soki 28 ans aza na pena très jeune makasi nde tozobelela na bato ya mboka tozobelela bosunga biso botia biso loboko nde nazolela kaka ndenge wana mbote. Pardon? Bon. Bon, tous allons à l'hôpital. Tous allons une année, 3 mois à l'hôpital. Réaction malonga exate. Ndeko, azana première vertébrale modulaire, azana fracture na colonne. Résultat madame exate, tout est akima. Tout est akima après avoir tout est que ça va recherche, tu sur une place avant là. Tu es réussi à bien dans la famille présidentielle. Place to kangisa raye batika raye. Place to kangisa raye batika raye. Na regretter na justice ambuka na biso kalmingi te ba tolongola ba magistrat awa. Ba tolongola bango ba faux magistrat. Mais na o batikali wana ya mabepe bazali wana. Na osenga na bato mawa ba diaspora. Botande kunazo souffrir. Est-ce mutu mo so batia ta bana tongo tipo kwa na position na a koka. A koka te. Botande kando azo souffrir bo aider biso. Bo aider biso. Bo aider biso ba o bazana moyen. Bo aider biso na numéro 1. Numéro 1 na biso eza. Ah merci. Merci. Bo aider biso, bo aider azana mwana mukana to jeune. To battre la jeunesse ya lelo, total lobby, to battre la jeunesse à lobby, total leloté. Ndeko yani azo souffrir. Azo souffrir to ebite nde muku wango na colonne ndenge ekomi siko to ebite. Parce que muku eza chevani bane belé eza bukana ekoma na formation na marque mususu ekoma. En tout cas, bo aider biso to sengi lisungi bo aider biso. Bon, hôpital so d'abord zongisi mutu. OK, il fallait ba opérer. Mais ba opérer était bazongisi ndako. Pona makoki ezate. Opération Yannick écoute mbongo ebele. Mbongo ebele vraiment mbongo ebele.
peut-être de 50 ça pour 6 000 et quelques dollars. 6 300 $ pour une opération. Azan la première vertèbre modulaire. Azan la fracture na colonne. Pour mazan la ngwana. Par rapport à ce qu'il y a évolution, là on dit que c'est comme ça diaspora benga kibino. Donc que non, va que non, bazo tia déjà par rapport à possibilité que bisani bande ko tubana pot bazolana. Bon, na lo bana bandeko o bazana bezo sunga biso. En tout cas vraiment basunga. Bata asimate basunga na ete le leka liboso na sengaki. Ya mibale yango bandeko pe mususu baleka ka la même problème mo. Ozomona. To lingandeko azata ya ovanda mais azala envie. Keto solina obimaki ya solina keto kunda mutu eza bien te. Bata mawa boyoka mawa bosalisa ndeko. Yannick aza orphelin de père et de mère de la mère. Donc bo aider Yannick, bo aider pe biso. Merci beaucoup ndeko. Vous comprenez tout ça toujours en restance de vidéo toujours un message mais toujours ça peut extrait à Kalawana bomona par rapport au ndeko musuba idaki. Merci à Tantine Nathalie Mundeke, merci à Tantine Mado, merci na bandeko boza et bien à Londres boza kota la biso, merci à Mima Wito bela dinganga, merci les Matondo maman na grâce papi Kele refait qui sombe bandeko vraiment et ça passe pour ndeko na biso botala ka ba image au ndenge Mike azako balancer les bino na région.